Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Donc, accompagné à l'aéroport. Voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. Après la sortie de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, qui est certainement allé faire un petit point à son président, nous allons tout de suite, comme les images le montrent, assister à la descente de cet avion du président de la RDC, M. Antoine Félix Tshisekedi, que le président Félix Assou-Nguesso prend chaleureusement dans ses bras pour des embrassades très fraternelles. Utamwa minuku pepo esenaki bongo na libanda la pepo mayamaya pe awa tozali au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Mayamaya de monsieur le président de la République Denis Sassou Nguesso venu accueillir son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nangonga eni tozali koloba ezali wana kokomiwa kata mokonzi wa ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso ona anyaki mabele ma libanda ya pepo mayamaya manso mazali penza alima obokomi bwa ye koloba mpona koyamba waye ndeko Antoine Félix Tshisekedi Denis Sassou Nguesso mokambi wa koloba na bango ete bayebani mpe nyonso wana ezali mpona kotombola etango ya Afrika. Denis Sassou Nguesso mpe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kopesa ngo na yango na lisese oyebaka ete ekumba Kinshasa ekelama na nkoto yoko na kaba libwa na tuku mibale na libwa pe lelo babotama ba ekolo RDC bazali penza na esengo baye bazali awana ekolo na biso Congo ekusi mingi na Brazzaville bazali na esengo ya koyamba wa bango mokonzi wa ekolo. La Netingaï, Bolandara toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Donc, tout le temps, Bossala Netingaï, on sera toujours branché parce que les albémissions, il y a qui toque au Makasi. Bango, qui toque au Makasi. Bossala Netingaï, toujours sur Congo, Australie. Féliciter l'équipe de nous, Bossa, on est comme professionnel. Image, qualité, laisse tomber. Carré. Aux opposés, ma question nous a posé. Tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, en que jeune congolais, beau, continuer bongo. Tolignons les amis en Australie, même taille, na idéologie, en Australie, maman ancien, en tout cas, tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui est liboso, quoi. Vous allez compter là, Australie, Congo, divina Nancy, donc, voilà, c'est bien, on va toujours. Zoa.